na bilo bato bozuli baku na mokolo molelo na kolandanga na émission ezui ezali bongo branche moko auto tchana chaîne na bilo libération océan du Congo ezali siko to beta kambela to beta kampoke to chaka chocho ne tutu ezali siko to bakisaka litono na nzete poto benga yango malamu ezali siko to sasaka to panzaka esika auto ko tombola maloba oyo bato bakoloba la sebiso toko tombola yango likolo toko boya koloba la salibeka eli esika oyo tokolongola peuple congolais na bolema eli esika oyo tolobaka ezui jeune d'état le take tumbaki lambe plus 49 bokela le connaît fa pekato mama chabiane ezui papa boto bokolanda biso sikoyo na ba pigment na zando bolobi zando monene bobengi mamose ezui tokozela yango yo bandeko to bandira bilo bapigime boto tokozala na bino bobele longo na boteka na lufu toto na mamayemo papa jila lobi falaki na bima bena lobi tozela ezui to commenter yango ensemble ezui bandeko likambola moto te congolais telema congolais longwa na bolema congolais tika kolala mpongi telema nazocha yo purge na kotongolo tanga usu na baki na mondongo na chepilipili ya ndungu zintenge po ete botelema na kosua wala botambola bosala pulupulu nzela po ete tobunde tumba ya kobenga na bamona Rwanda salite inso ebima bino bolata petwa pe bibundeli ya molimo pe revendication ya ekolo na biso matondo makomela ba abonné na biso ya Océan du Congo bo continuer ko s'abonner massivement boko zalaka de cité vraiment merci encore une fois l'homme propose Dieu dispose ngana ebeke ngana ba abonné nanga toko katisa 2022 na 15 000 abonnés mais rien ne perdu na bien tetoza déjà na 14 600 et quelques cela veut dire 400 euros tikali partout où vous êtes boko yaka tonton peto katisi 2022 na 15 000 abonnés et kozala esengo mingi peli pambole kolata tout et chacun merci na bino bato bolai kaka émission botala kango du début jusqu'à la fin bo partage ka ba si je suis ba j'aime pas commentaire tikanza mpungu tulendo afula mpeve na bato batala ke émission du début jusqu'à la fin bazo ko musala ko partager ko like ko tia ba suggestion ba commentaire pe ba j'aime PV ya nzambe ezali katila bino année 2022 et kozala ya succès pe boko ya na Congo na kimia pe misala oboye ko lepa ya bapaya boko tia yango na pratico na ekolo na bino bandeko ezui tango yango yo tango bikamwa tango kobunda amina sembola loboko na yo opesa bakongole oyo bazoluka nani yango kufa po bakongole bakoma na bomoi nani amona pasi po biso tozwa ngolue. Oh Seigneur Jésus, Dieu de la délivrance, Dieu de vengeance, bakongomani bakokota na ona 2022 po ete basimba mopanga babunde tumba balonga oyo eza to ya kolala te oyo eza tango ya bitumba ezali tango ya korevendike badroit ezali tango ya kozwa bonsomi na biso tika Kongo mongali nzamba mpungu tulendo fula mpeve année 2021 tosali mosala ya koloba opesaki makasi nzakomba pamba otelemaki na biso tobeleli tongangi tobwaki na mabele ya babete eboti mbuma ya mokama na mokama yango tosengi na yo na 2022 ezala lisusu tango ya koloba te kasi ezala tango ya accomplissement ezala tango yo kitiseli biso armée céleste bibondele ya molimo osali délivrance na bakongomani pe opesi biso force puissance domination autorité bipai biso tokonyate kopesamela biso po ete mabele ya Kongo ezali ya biso tika nzambe oyamba libondeli oyo pe kokisama na kombo kitoko ya Kristo Yesu azali mokonzi lelo lobi po bileko biso seko amen.
matondo na bino nyonso yenge ingeta matondo na bana ya lufutoto balobi mamoseya toyoki libondeli tokolanda one sengola motema po ete tolobaki mikolo mibale tomoni yo te ndeko ya solo kala te tokolongola boumbu wana po ete tokoti na ntango ya kolongwa boumbu mama Jovi wana asinye yoma kala te bokomona tokozonga ndenge tozalaki vraiment ba mama ya fondation CR du Congo botindaka mikanda ya boye te esali mpasi na motema bon rétablissement la mama eyenga na bosani bino te kasi boyebi bino moko ntango ezalaka na telemaka ntango ezalaka tolalaka te mais tokoti 2022 nayebi ete nzambe alola akotika biso te ata loso ya pamba tokolia na bino tika bobika la kimia mitema na bino mitungisama te pamba te oyo kozala lobi moto ayebi yango azali te tomoni lelo mais lobi toyebi nini ekoya te tozwa kimia merci na bana ya Congo Central wana namoni bongo baza na hotel Makidi bavandi bongo na soyo balobi toza na hotel Makidi na soyo tovandi tokozela bana ya Congo Central pe bavandi pembeni ya port na mai balobi bazali wana na hotel Mabwilu bazali bongo kotala ezui pe na chaîne na bango ya Libération pe na molobeli yango Océan de la presse congolaise. Merci encore une fois tika nzambe alola kusaku muna beno bapanga munu nzamba mpungutulendo fula mpeve nzamba molabino bandeko barandi tosalaki bongo lobi débat nalobaki na bandeko merci quand même bolobi mama Océan on est ensemble tozolanda yo tomoni malobolobaki ezali bobele bongo tokobeta ntembete te ndeko kobeta ntembete ezali telema oyo kanga malobola ko biso sikoyo ebongo tokende tosala guerre. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Congo mérite la guerre et non le marche pacifique. Ceux qui te reçoivent la marche pacifique, cela veut dire na kati na biso bako toza ba kamikaze. Otosa la face na banguna République démocratique du Congo. Si je me suis trompé, mindele bayebisa biso comment France ezwaki indépendance bango na Allemagne. Pourquoi ba français balingaki te bakonza bango na allemand? Alors na banzi te que un français akoboya eloko ngala koloba lelo. Un américain. Pourquoi yo au moment race rouge? Pour ozo mabele na ye. Bolobi boza état uni. Vous êtes unis. Ba état wana. Bosala ki effort ya ko benga na bakolo mabele. Pour bino boza la États-Unis. Mais pourquoi bino bokoboya ba Congolais pe boza la uni? Pour ba benga na ba Rwanda, ba Uganda, ba Burundi. Pour ba benga na ba kolabo o baza kati na bango. Pourquoi bino bozali ko kele ko s'associer? Na intérêt moko oyo bino pe bobunda ka bitumba. Na intérêt moko oyo bino pe boboya basakala na bino. Bolingi bobima ba grande puissance. Mais pourquoi bozane le côté oyo pesi bino puissance wana? Bobele kozwa ba minerai ya Congo, kosala ba bombe, kozwa ba minerai ya Congo, kosala mandoki, kozwa ba minerai ya Congo, kokomisa bino lelo grande puissance. Mais bakolo biloko wana bo rendre bango faible. On dit un au un à date d'aujourd'hui. Tout Congolais a partagé mission oyo, a s'abonner. Opération Jeanne d'Arc, opération Sauve le Congo, debout Congolais, Zaïrois dans la paix retrouvée, Yangonde Ko Salama. Nous, jeunes pionniers, nous sommes prêts pour la révolution. Yangonde Ko Salama 2022. Et puis, Tango Moussous, Tokoloba, année 2022, Bato Moussous Bakozala calciné. Si Dieu le veut. Mais Dieu n'est pas contre. Il m'a envoyé pour vous avertir que Dieu va faire quelque chose dans la nation congolaise. Parce que la nation oya ponaki pour ebikisa baindo. Tozala ego
moto monela moto te moto bomba moto te likolo lokola ye alors du commandement ekozwa valeur nango la République démocratique du Congo. Bande ko balandi na moi réunion opinion de tout et chacun tocha na nous première partie ya maloba ya président Eli Mfumwa Bwala président Kabouya l'homme puissant Toloka Martin Fayulu Madidi. Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, nous voici à la fin de l'année 2021, une année qui s'achève dans la douleur, la souffrance et la misère pour le peuple congolais, mais aussi et surtout dans la crainte de voir notre nation disparaître. Le 25 décembre dernier, jour de la nativité, la ville de Beni a connu une explosion qui a tué plusieurs de nos compatriotes. L'horreur de cet acte odieux est venue se greffer aux tueries et massacres enregistrés dans la partie est de la République. Je présente mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu des êtres chers cette année à cause de l'insécurité généralisée. Les esprits pernicieux veulent tuer notre pays, la République démocratique du Congo, que nous avons reçu en héritage de nos aïeux. Alors que le monde continue de faire face à une menace sanitaire existentielle, en RDC, on constate une inaction irresponsable. Seulement 0,1% de la population congolaise est vaccinée contre la Covid-19 à ce jour, le taux le plus faible d'Afrique. Mes très chers compatriotes, j'ai une fois de plus l'honneur de m'adresser à vous en tant que celui que vous avez majoritairement porté lors de la présidentielle de décembre 2018 pour défendre nos valeurs et reconstruire notre nation. Depuis, je n'ai eu de cesse de prendre chaque jour et à chaque instant la mesure de cette responsabilité. En cette fin d'année 2021, pleine de souffrances et d'épreuves, alimentée d'une part par l'inacceptable guerre qu'on nous a imposée dans la partie est de notre pays, et d'autre part par la misère dans laquelle croupit notre population, je ressens davantage cette lourde responsabilité. Bandeko première partie wana na kataki ezalaki poto yo kabisika bandeko balobi président Eli Martin Fayulu Madidi alobeli makambo etali vaccination na République démocratique du Congo. Nazali toko analyser plus ça mais a ezu esengeli ki pena loba yango. Président Eli premièrement il est politicien to lobaka yango. Moto moko ta ko tchalanga tembe. Langage oyo alobeli vaccin ezali langage politique parce que ye akotambola na mikili ya bapaya akonégocier akosolola parce que tango ye atambolaki na Papa Tshisekedi wa Mulumba atambolaki parce que alingaki asala politique azalaki na vision na ye et il avait trouvé bon ya kosala yango na Etienne Tshisekedi par son âme. Or Papa Etienne Tshisekedi akufi elobi na Fayulu te ka asuka wana. Président Eli a continué combat na ye en tant que politicien. Na banzi boyebi babetaka ye azwaka babal bavimbisaka ye mutu akokaki mpe kokota to kokufa ezalaki parce que azalaki ko revendiquer ba droit
Alors, atalaki primo boye nini azala ngola mutu objectif la ye il faut atteindre yango akoma bisika oyo alingaka akoma après atali peuple parce que bisika oyo azolinga zala grand eza nation congolaise atali peuple atali mboka mais na liboso ezalaka ye na vision po boyeba Martin Fayulu Madidi il fallait que ça la fort na ye pour akoma mo esika o kombo na ye koyokama mukolo babetaka ye parce que azalaki témoin gênant parce que façon banda koya nango balingaki ba faire taire ye donc il est tout d'abord politicien bon condamné était pour alober le vaccin parce que belé bobengi maman Seya président Eli alobi côté wana azoti le fait non atindi ozwa vaccin te peuple congolais il a parlé de vaccin ya maladie oyo na mboka covid ezali bandeko ya biso bakufi na covid mais alobi par rapport ya protection zéro baprotege biso te bakangi biso kala bandako batiki biso to bata babisi bongo batiki biso to kede bongo eloko président eli alingaka bakasi epala ngai yango wana po asayebisanga alobi mama Seya nga na koloba kaka nayebi ke yo okodécortique yango epai ya bato bakocomprendre te merci encore une fois lokosalanga confiance côté wana malgré bangula bazalaka mais lokola ondimaka nga côté wana nzambe akopambola yo cela veut dire alobi na langage politique na mikomisité mais po ayebisanga en face eza mabe te président reconnaître mosala oyo asalaka parce que ye moko mpe akokai kodécortique maloba ne boye te non plus pas ta entourage ne bakokai kodécortique te mais moi je le fais mpona faire comprendre le peuple mabima libanda te tozala toujours na ezwi mpe na rai ya makambo azoyebisa o ndenge tokobunda alors côté wana toleki parce que langage na ye koki kozala lokola yanga te wana ayebisanga aza politicien atindi yo tozwa vaccin alobi nde parce que molongo mobimba toleli maladi wana ya mabe oyo eutaki epai ya diable hélas la Congo ezwi vraiment ampleur nango te mais ezali siko problème na ye nini aleli parce que protection ezalaki te s'il faut bavaccine bato vaccin bakopesa nini ye alobi kaka langage normal est-ce que Félix a négligé biso te soki ya solo covid ezalaki ekoti na Congo na ndenge mabe tokokufa parce que a protégé biso la mituka te et là c'est ça déjà la moto akobenga nga azwa kolala nzela ya singa ezwi lelo eza ya kokota te bandeko bolimbisanga eza toloba tokotambola po tokende tumba soki nazwi bino ta ekoleka ebele mais nakozwa bino na le premier ou les deux ou les trois bandeko langa président Eli akobunda lolenge ya politiko na banzo na leki Félix a protégé biso te akangi biso na ndako tango akangi biso na ndako akoteka mboka tango akangi biso na ndako ye akoyiba biloko bya biso lelo bolimbisi momoke toali na banteke nzamba bateli bakufi baike na poto na bipai biso corona ebomi maladie baike ebomi malaria ebomi malnutrition ebomi bakambo maike kozanga mai babokono kilikili eleki tellement ebele mpe tokufi me biso tikino lelo Félix akoma biso bobela ndako apesi biso pole te ezalaki kuta kanga biso le 25 ke tomona te libanda te grâce ya maloba na biso ba peuple congolais totamboli tongangi tolobi soko meki lokola ya kobanga ke tobenga na ye na lombango asali lokola balembisi me tokobeta mpoke ya likambo etali zando nakendaki kofuya bandeko langa ndenge nasalaka mosala kokolo nga na bouye veche fuye ne laissez ni place que la mer repasse. Zando etekama epai ya ba inja banda na yebisa bien kama zando la kozoelo kwa. Ngobila tu seras arrêté, Félix arrêté. Gouvernement sama okozala arrêté sama mboso toko kangabino. Et puis tozo kangabino kalate.
eza lisusu te olobi to jifendele te bolia basoso bangombe bomela bobenda bambongo na bamiro bokoyiba na bakarte visa mais biso na bino 2022 kabla alors puissant cha président eli phase oyo epesi ngai nkembo mpe natalisa bakongolais lolenge na yango malamu avulantene pour avoir pris position contre le mal. Nous ne vous oublions pas. Je pense particulièrement à Luc Malembe et à Idengo Delgato qui doivent être libérés immédiatement et sans condition. Il est inconcevable qu'on relâche des voleurs et qu'on emprisonne des vaillants combattants de la démocratie qui usent de leur liberté d'expression garantie par la Constitution. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, j'ai maintenant le devoir de faire écho à nos pères fondateurs qui ont conquis la souveraineté de notre pays pour que les Congolais soient libres et vivent dans la dignité dans un pays uni, fort et prospère. Cette lutte, nous la poursuivons avec vous, et ce, jusqu'à la victoire finale qui est certaine. Peuple congolais, réveille-toi. Mobilise-toi pour que l'année 2022 soit celle au cours de laquelle nous allons renforcer les bases de notre victoire prochaine et faire échec à tous ceux qui tentent de nous maintenir sous le joug de la tyrannie et de la pauvreté. Mes très chers compatriotes, lèvons-nous et battons-nous. Battons-nous pour libérer notre pays. Battons-nous pour que demain, nous puissions construire la RDC. Battons-nous pour que nous puissions vivre en paix et en sécurité dans notre pays. Et battons-nous pour mériter la reconnaissance et le respect des générations futures. Au reste, mes très chers compatriotes, Congolaises et Congolais, que l'année 2022 soit réellement une année de combat et une année de victoire. Bonne et heureuse année 2022. Que Dieu bénisse la RDC et son vaillant peuple. Je vous remercie. Assalamu alaikum les musulmans langa mana nanga l'États-Unis d'Amérique likambola moto tena kunjala langa équipe pour la terre. Merci encore une fois parce que na rolata basket et aux États-Unis nzamba pambola yo. Que la gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Merci de yanga mokonzi. Ah la chabienne jolie nkane compte Nzambe apambola bino na maman Nandeko nanga l'Autriche. Nzamba pambola. Ah, bapele zokota. Ezu likambola motote. Nzamba pambola bilo tout. Bomoni wana président il y a lobby peuple congolais landanga la bokebi bandeko langa partout bozali face angonde yangoyo. Ndeko langa la France toko sala makambo wana. Ndeko langa la plus 1 tango yangoyo. Boyo kanga malamu. Bolandi président Eli. Alobi nini esike sembola ngai ekoti ngai politisation dépolitisée da bwaki wana kochela bilote yango yende kolanga la ligne gane spécifié par rapport ya vaccin na oil. Alobi debout congolais réveillons-vous bango na lopoto ya makasi bolamuka Maman Pierrette, Molamuka, Maman Jolie Kiendi, Maman Vava, Molamuka, Maman Célestine, Maman Moto Mojali, Moto Mozimamite, Molamuka, Maman Suisse, Maman Dolo, petite sœur propre, ah Mamouane, na France, Molamuka,
lamuka bakinois bozopesa mwana mobali aux tâches difficiles bozofacilité te naza adorateur na été mais j'aime dire la vérité rien que la vérité nga naza en vérité je vous l'ai dit bozo rendre ye tâche facilité bozo nyokola il a parlé de mot d'ordre yango te politiquement embellir yango na mwa mafuta asali yango na mwa lolengela ye mais litoi na nge yoki nalobi merci encore une fois parce que président eli ayokaka alandaka bémission ata balobi na ye oseye aza kolabo très président atiaka yango croix mpo alobi aza sel na modèle na ye et puis akriaka alobaka nanga bosolo matondo bakomela au président eli mpo obare bango nzela olobi na kozala très te je dis ce que mon Dieu m'a envoyé je n'ai jamais été sentimentaliste nakotikala kozala nango te s'il faut dire non je dirai non s'il faut dire oui je vais vous dire oui oui nanga etikalaka oui non nanga etikalaka non ata oye bato bayebinga nakozwa yo te parce que naloba non onkelaki olofela place liwe ekotaka alobi na bino boye botelema tobunda bobunda pour la nation botelema changu boyoki te kingasani boyoki te ngirengiri boyoki te ville bandalungwa bina kuna na mbudi bisika nyonso na kaluka na makala na ngaba na babazo bomipesa bakombo obomisalaka bavideo mpo batalaka bino bakopesa mpe bino ata ya moke ekomaka mponga na yebi soki bozwi bakoyebisanga mama oseya tosalaki bo siko boyebisanga eloko bino bolukaka boyoki to boyoki te mais problème ya président eli eza nini akobima bongo te mpo ayebi peuple oyo boza bafaible bobomisa ye Moussa Laurent Désiré Kabila il a été soldat lokwanga Moussa Laurent Désiré Kabila va dans Zamba lokwanga ah Freddy Moulon Moussa Laurent Désiré Kabila atiaki motema na ye na bakadogo oyo akreaki l'esprit na ye me bino bolingaka te bokomisi komba pesa nga filme nga naloba c'est le mal alobi totelema tobunda année 2022 tozwa indépendance siko nga na bino faut se préparer tokobanda ngo lobi parce que alobi bokosela ye sikoyo nini alobi ye azosala carrière politique bokoampeshe ye te apesi bino bale abi naza lisusu kuna te moto akoselanga te sikoyo oboyo yo koseya pwani oseya alobi tosala opération Jeanne d'Arc yo oboya pwani neti yo na orépondre yo o biso lokola président elina apesi mot d'ordre te awa soulèvement boloba te ye wana alobi yango te sikoyo ntango nga na koya koyebisa soulèvement so orépondre nga so orepousse nga okoseli président elina kometoka wana mpo na obanda sikoyo tour ya tout le monde na babase tout soulèvement populaire parce que président aza na besoin élection esalama fiable élection ezala transparente et libre mais ekozala ndenge nini ntango pays eza okipe ekozala ndenge nini ntango félix azaka na pouvoir ekozala ndenge nini ntango kagame aza dirige ntango museveni tant d'armée na este na biso tuerie massacre assassinat boyebisanga élection dépolitisation aseni bokozwa yango ndenge nini azali koboya mpe mpo peuple oyo bozala bino bafaible ya kotinda o te ntango toyebima marche tya bopanga ye aza na langage na ngai te asa yebisanga yango aza na langage ya Moussa Laurent Désiré Kabila te aza na langage na ye mosusu parce que biso nyonso touti esika moko te tokoyebisa biso tozala na force moko te Dieu nous a dit bafort basupporte bafaible parce que yebaki bafaible mpe baza mais est ce que biso nyonso toza bafaible maintenant nasali appel na bafort nasali appel na bafort nasali appel na bato balingi mboka na bango à date d'aujourd'hui langage na biso eza langage ya kokende kosala soulèvement préparez-nous en conséquence marche oyo tokolinga tosala ezali marche pacifique te ezali marche oyo toza déterminé
terminé. Tokangi palais du peuple, tokangi RTNC, tokangi aéroport Anjili, tokangi bisika la soba ngaba ko bimela na Anjili brasserie, bisika bakimaka, tokangi bichingobila. Batu balali kuna, ndambu bazakoto, ndambu bazakoto, ndambu bazakoto, nani bundeli. To ebisi bango boyi, to sala loko to ko sala. Fait pour la délivrance de la nation congolaise. Le temps est venu. Parce que c'est là qu'il est 30. Morceau la katela ki bino yangwana. O mo kosa biso te la mort d'ordre. Mo kosa biso te biso ba pesa ka biso maloba. Yo ba ko pesa maloba nini? Ba ko pesa maloba nini? Nouvelle élan et cause indépendance nango soki ba congolais o baza la kati kuna bazui bon somi ya ko voter. SID et cause bon somi na yango soki ba peuple baza kuna la kati ba revendiquer ba droit. Ndeto sangani la muke zu force. Toke kotika président Eli Martin Fayulu Madidi na urne ndeto voter nda vandi asa la biso ko sala. Mais aussi longtemps système ya occupation ezala mboka la biso. Akobimela bino mutu malamu te non plus ngai. Mabo mangai te polo bibolo bimisanga héroïne. Non, il faut la vivre héroïne nanga. Bochela nga ba monument quand je vis. Bochela nga te na liwaya nga. Aujourd'hui, Kinois, lomba la bolomba bande kwa est baleli. Maman c'est ba Kinois, baza ba faible. Biso to c'est le mot d'ordre ya nani to so tumba. To c'est le mot d'ordre ya nani. To yebi ke biso so to lingi kimia. Mais le coup to lingi kimia faut to ça la guerre. Qui sont contre, qui sont pour. Banane basali abstinence. Na koyeba yango les yeux alimo. Mende kolanga. Yeba awa ezaka pour. Parce que ezalo zali banda ya mboka. Ezala bisiko zolala. On est mieux que chez soi. Tu es pas libre. Et na mboka la biso nous sommes pas libres. Aujourd'hui, to bunde tumba. To zali ko bundana. Poto ça la caisse la biso kaka $1. $1 à tout et chacun. Et quand tu as la caisse, tu as bunda. Nous avons des projets. C'est les 30. Mais morceau la possibilité de après les 30. Et ça la crise catastrophe. Congo Melio. Il y a un système au Katabiso Koura. Il y a un système au Zangisabiso Lotiliki. Biso tokoya na même système. Ndoki alengaka alokaka bolumbu. Ngai pe na bimaka motaka. Osoki tokuta na ye. Amonanga. Procédure tout. O ezali. Yako benga la Félix. Yako benga la Kabila. Yako benga la Kagame. Yako benga la Museveni. Yako benga la soki na wala mususu wala Burundi la kombo ya été. Toza nango. Maintenant, organisons-nous. Unissons-nous. Nalobakali Kambo, ce n'est pas tout le monde qui va libérer la République démocratique du Congo. Moutonio sauté. Moutonio sauté. Les guerriers. Pour libérer Congo. Tu peux ça passe la bande de Kolabisa Maël et Bayabato. Passe la bande de Kolabisa Basala Bozu. Bakita Babongsa Congo. Mais yo traître. Yo comme elle maman Seya. Yo zo kalisa ko bombami. Tosi to moni place aux alaka. Mais to koyelo langonga moko ndeko langa oza peri. Mutu boma, mokoti, nyangala kata, bolole. Yo so moninga place la vanda rabo yo yete. O lakinga. C'est que le bilan s'est préparé. Na longwa place wana o bonité ndeko langa. Mutu ayeba place na zalaka te. Mutu ayeba te la ko peso ba adresse tout. Okoya wana okutanga. Na otala on toku na toku face à face ndeko ya ngana mongo te ilo kasi na banga ba grimace sabino wa ilo kasi na ba muta ko si facile ba toke nga zunga kela ngana boloko yet ndeko langa nga liata la bata Félix ba vandi wana ba ko tale biso nga ba koloba ha kuitene ne moko azana mama falai a na koma na ba vandi ba ota video la nga pe la vandi na katila ba oloba moi so moko to kozwai Baebsanga, leto ko sale menga avandi. Ota ba okabo. Ngapela oloba. En tout cas, bo oloba kasa ko soete. Bongo ya sakawa. Moi so place bimela to yeba te. Mais loko to ko sale na avandi. Na tangela bisika ba conseiller bazali. O ba to
tonganga baoluka nga nazala kati la bango ndeko na nga nzambe akosala nga invisible parce que naobundela mobali ya moto te naobundela nation na nga mais ndele baza pour ndenge tolobaka boye parce que faut toloba tobima balage te c'est le moment ya kolongola père mpe na beleli volusi kimbangu akota kati na bino longola biloko banga congolais père ezali faiblesse moto abina kobeta olobana yo na nga mpe na kobeta yo akoti ntuma yo bakato mitu bayoki mawa te bongo nga oseya mpo na simba mbeli natobola motu nakate motu ndeko na nga tuna bana lemba bayebi opimbwa ere wana tozalaka na esena brema neno ngai na age na nga wana nazala mwana opimbwa ezalaka préparation ya nzambe nakata kaniti vie moko abandaka kobetabeta biso nasimbisaka ye michopo na super lini tuna oyo biso bana opimbwa na epoke wana ezalaki na age nini ezalaki préparation ya divinité po ayebaki na kokota na champ de bataille keba bino nde bobangisaka biso wana nga nabangaka te mais tolingi nete nakende nga mona kufa mpo seya kobotama te nani akointerprete makambo fayilo alobi mpo bato bayoki malamu mosu akotyango kaka mobimba mais ngai il faut tointerprete il faut todécortiquer ya malamu tozwa ya mabe tobwaka oyo eza moya koexplike peuple toexplike place so atelemi lokola papa tobetele maboko place so alobi lokola politicien totika yango mpona bapoliticien biso tozwa oyo ya malamu tokende nango yango moni ke nazwi bitape na bitape le reste na tie yango te parce que il faut tosala makambo ya malamu na Congo soki tolingaka président ye babase tout na oyo ebotami na oyo nano ebimi te biso tout langage ya soulèvement populaire langage élection place nga laza te parce que élection kozwa valeur nango soki libération esalami Kagame soki aza na mboka ata totie président eli akolekaka massivement mais bakotiela biso bolole mosusu ndenge mosusu oyo akoya anyoko lisusu mpo bango na basisi kotonga te alors ngai na yo tokufa liwa ya kapwepwe te ozoloba trop salasala ta ande la sokisi etumba ya Congo cesse les faits ate tobunda ngala bino bandeko langa tango to ko bengana tango to ko sala cohésion eza poto banda ko sala fait asina pesi ba place oto ko kanga ko Kagama kota lisu na mboka la biso te Kabila passe comme Elio parce que laisse baturo ba soso libela laisse baturo ba soso poto ko ya tendenge ndeko la biso ayaki abambo libanga biso to ya bongote to ko ya en bloc ah basoda rwandais burundais ozotambola bango to déshabiller bango maman livre moi basoda otambola bango to déshabiller bango po to kwase bino muta kosa bilote je ne perds de rien to kanga bino la banzelo botambolaka to si to zwi bino na basoda la bino la bateni bo la tsa bango biso na bino to okuta na même teni na même place po to sila la bien to ba kamikaze to ya maboko pamba te soko moninga na nzela yeba ke la sina lati taona okanga yo bobeta babali nanga lotokeye nakozwa ka cible ezo bato batute bao ba kufa wana milimo na bango nzamba koyeba place atela bango mais nganda ka na ba cible. Que Dieu nous bénisse, merci la Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Ezui. Merci président Eli Martin Fayulu m'a dit du peuple ayo qui te décortique balobalayo, to banzi et bakoko sele sous makambote, tu as tout dit année 2022, chacun de nous a soit conscience, toko balako simbi sabaron biloko. Simba lance, Simba Nogo Pierre, Simba toko so to kiti, tant to kita to simbi sabilo biloko. Soko boy côté le malisu to ka wembe le so jale. Tam so moni ngaba kele ko tika bilo bibundeli. Soko moni ngai ba kele ko tika soko boy ko sebe bina longwa to mona ko lisute kezo la pongi kwa ko sa batu te batindela bilo ba $20 bo komisa ko lokwa boutique batu ba onyo kama na covid ba ola na bandako il faut to la sabango de quoi nous sommes capables de soutenir biso bilo pe bande ko la bisa poto boko sa te bo bima na mboko ko la sima te bo tinda to sangisa libela banque ezo fungama $1 so to zui monto to la ngo posa bon to bombarder bande ko la biso bo se préparation to bila bilo to bokele bilo ba tract bo bima parce que nation la biso est envahie tout le monde le sait tout Congolais yebi bo fetete bo lete soko moni tract kende tche mutu makasa ozika kuna kati Nzambe apambola Kabouya l'homme puissant n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na JDK adorateur Missap électrique, merci la Pape Joe directeur recherche stratégique. Merci la Sango Mokonzi Parabe Miso Bangai.
Kabouya lobi ma Pierrette merci enfin amela mai vraiment ma de loya ko bosala matanga to ko sala fort Kabouya ko koma Nzambe abondisa mitema ya libota abondisa ba congolais nini sona loba JKM le number 1 au CA de la presse congolaise ezui likambola motute kandate likunyate soko yoki mabe longwa otala kanga parce que ngai na obundela ekolo nanga nazo bundela Congo debout congolais dressons nos fronts qui étaient longtemps courbés et na lingina tikela bankoko nanga serment ya liberté na lingina tikela ba congolais serment ya liberté oya te dominer sur bango obomi bango ok ça la téléphone portable obomi bango ok ko sala boy tolanda moto ya mayele ya Congo na awande la sukisi na passe ya ba matière na souffrance tala mayele asali mutuka ya grave congolais s'il vous plaît c'est quoi mayele bo yo nyangala kata la Kagame odondo la mboka langa yo Museveni tikala kufadi Kabouya tokutana Oscar Ginoloswa. Il vient de matérialiser un fruit de son expertise. Claude Kikunda, ce jeune de 28 ans, vient de fabriquer une limousine. Il s'agit d'une première made in Lubumbashi. Claude n'a pas fait des études mécaniques. Il est internationaliste de formation. Pour lui, la mécanique automobile est un don de la providence. Du rêve à la réalisation, Claude Kikunda a mis 12 mois, une année chargée d'innovation pour arriver à mettre la limousine en marche. Tous les éléments du confort sont réunis. Ce génie avait le rêve de créer une voiture d'un tel luxe depuis son jeune âge. Il a tenu à présenter sa limousine à Kabwe Banzapapi Séoul, directeur général de Malaika Radio-Télévision, compté parmi les jeunes leaders de la province du Haut-Katanga. Ça me dépasse. Mais je comprends une chose, que chacun de nous est unique à son genre. Dieu a donné à chacun de nous sa grâce, sa grandeur, son intelligence de créer, de fabriquer et de réaliser ce que l'œil n'a pas vu. Alors, je vais fidèlement vous présenter, selon votre vouloir, auprès de numéro 1, le motivateur de tous les jeunes, l'honorable Nazem Nazeme, congolais comme vous. Le voilà. Je vous encourage. Je pense que tout est possible à celui qui a reçu l'intelligence de la part de Dieu d'appeler à l'existence ce qui n'a jamais existé. Ici, les curieux n'en reviennent pas. Le directeur général de Malaika Radio-Télévision, ébloui par l'ingéniosité de ces jeunes, l'accompagne auprès de l'honorable Nazem Nazembe, initiateur de Malaika Radio-Télévision. À son tour, l'honorable ne se laisse pas persuader par le courant qui atteste que le Congo n'a que des richesses minières. La République démocratique du Congo regorge des femmes et des hommes qui constituent une richesse intellectuelle et humaine. Moi, j'ai toujours dit que depuis avant ou depuis l'indépendance, on parle que de la richesse minière du sol et du sous-sol congolais. Mais on n'a jamais parlé de la richesse humaine. Donc, la richesse humaine, voilà un échantillon qui est là. Ce n'est pas les compétences qui manquent dans ce pays. Les compétences sont là. La richesse humaine est là. Et c'est la richesse humaine qui peut transformer le reste. Cette richesse humaine, une fois qu'on la reconnaît, elle va transformer et le sol et le sous-sol. Je crois qu'il n'y a aucun pays d'Afrique ou un Africain qui a encore fait ça. C'est un échantillon qui est là. Et c'est pourquoi nous devons toujours parler de la richesse humaine. La limousine Made in Lubumbashi est une preuve de l'expertise avouée des Congolais. Claude Kikunda doit en être fier.